Alertés par la détérioration du tronçon Bouy-Machassa, les gouverneurs de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, n'est pas resté indifférent. D'importants moyens financiers et techniques ont été mobilisés sous la supervision de l'Agence provinciale des travaux publics afin de déboucher et reconstruire des caniveaux puis remettre la route en son état habituel. Émerveillés par cette réaction rapide du numéro 1 de la province, les habitants du coin n'ont pas caché leur satisfaction. Boulou est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. Et là, on provoque un ming ça ba pluie, ba forte pluie et tu peux le cadrement. C'est là oyo. En tout cas, ceux qui gouverneur attaquent en caté à la longue, et crée maman un problème et puis route où il y a carbone parce que ceux qui connaissent mon grand les boulou. Donc nous ça ma casse ça ma a. To pesika ka to remercier gouverneur na biso na bonne foi o ya zanango à continuer toujours na kozamte mamalam o ya zanango parce que province mobimba nde ya total la kai. Et puis tolinga makasi nakoki koyebisa bakonzi enfin ke bakontinue soki bakontinue basukela na nzela te komisa basilisa mosala yango ntango bakosilisa yango wana biso population tokosepela nazani esengo makasi po vraiment namoni moto akufi te eloko moko te mais susi na biso eza ke batambusa mosala bango kitoko ndenge mba bazosala vraiment nasepeli makasi donc eza pena esengo makasi ndenge bazosala bazuma souci à kobongisa bandela na biso tellement ya province na biso ya Matadi ya Congo central donc esengo eza tellement makasi to souhaiter kaka le gouverneur Grace Bilolo akende liboso nzamba sunga ye abakisela ebele